Succès ya Nzonzing et memela qui est l'Orlando. Très bien. Succès ya Nzonzing et azwaki sikoyo vie amemi yango na mutu mokili. Amemi mokili na mutu. Epele basuki mabe pona elenge ya Nzonzing. Omoni succès obiso to luka na ba vie papa na koma na difficulté même ya musala. Na kosala ni na miso ya bato. Même ceux qui battent moninga na kwe mo na vana oli ata nguba ya koteta ba bien ah muto penza ngai siko père loko na zaki ne lonyama be forma muyibi mwindu salite ozomona osokoli na yo mais loko loza mwana muke bote pena nde balobake lelo ya mozaka so mutabenga ah bon garçon na ba soko yebaki na tango akala okoué benga nga bon garçon te et si quand nous sommes au tournage si le logo bongi faut ba kanga muyibi ne ona na lela trop na vie na zaki makamususu ekomi ninga na tête na zungi palais na bité logo wana basalinga po ba benga na ngaka na groupe na ba kobima na bimika kaboye pasteur de la foi tuninga héritier pokona no benga mingi na kombo ya héritier. Comme pasteur de la foi peut na théâtre héritier héritier famille. OK. Tant na bimika ka boye to betika premier pas dépa maman ndako wana azuya ko kima mbangu. Na lipute kueye na miso abato. Papa telema na bi telema. Ba siko ba tunyo so groupe mo ba do kamo. Oh. Problème nini? Abi yoka mama isi bango abi bino kutu bon lobe loko te. Bozo tambola na muyibi. Papa, qu'on le bata émoté, démoté. Ce qu'on le bio, qu'on m'a bépé sans un téléphone. Wana suko batu batondi ba la artiste ba kanye muibia ya téléphone. Na kota ki cité. Na kota ngangate. Na yebi ete banzela neza banzela mabe. Na yebi tangu succès na nge bandaka bafuka misaka ngai na kati ya ya disanga bana nzambe le bon samaritain bafuka ma basambela pona ngai natikala kozwa chance ya mwasa poto te po basi ya poto batikala kosepela na ngai te basi ya poto balinga mibala bachoko ya mitu minene ya milai ya bambinga soko lingi mwasa poto alingo papa chic kolisa suki kanga nwani na sima chelo kwa lito itela wana ndo komi mobali ya basi ya poto eze sengo makasi na botami na famille pauvre na koli kitoko te na koli na ba condition mabe na koli na ba condition passe na tangi banchiki ya malunga te lelo nzamba tomboli siko ndenge ni na koyebisa bato kinga na zaki na passe lo nzamba tomboli ngai c'est-à-dire bilembo ya passe za ba témoignage oye na TV o témoigner bolamu onzamba salili na sepeli na bala mwasi po na potote na bala mwasi te po aza na mbongo mais na sepeli na bala mwasi o ngana eto so yoka na bien o ya kozana esengo ya libala nga pe na kozana esengo ya libala soki pe nazwa ka chance ya mwasa poto ndenge baninga bazwa na ngaki pe na bala na ngai mais mwasa poto ata moko tatikala kosepela na ngai ozo comprendre elongi mabe et pas ça la rôle ya brutal a se kakate aza mutu akanda o mobali te awaya ko bomanga pamba ben c'est pas des comédiens ba kozala oui bon na bengisi we sengeli na bengisa po bango pe ba bengisa na bango ngai te na lapa pe makambo ko bengisa ba comédien na makambo na poza na comédien moko na gena ko tikele invitation ebisinga bisoko pienga monga transporter na ko ya makambo na yo te. Bon, on a évité, peut-être pour le nazalité à Kanda Koya, mais on a évité pourquoi ça l'a gagné bongo Kala. Mais on a pas qualité à Kanda. J'ai quoi que ça les a qui va deuxième édition en maille entre deuxième et troisième. Papa n'a vu son mouton honoré yo. Ils ont la très qui toque ça. Fait na biso ba foufou belo ya libandi. Ya modéro. Ya modé. Beaucoup za na surprise beaucoup mona maman na ngani ngakoya ko tala ndenge mwana na yazo bala. Yazo mona mama na nga mama ni mama Olive Lembe Kabila bokoya kotala ndenge mwana na mama Olive ozala mama Olive akozala na libala na ngai te na ndimite ceux qui mama Olive ye nga mona ebelo na osala
te lobango batu bayoka ce qui maman Oliva yé on est au milieu mususu olika musu na ndenge naza mama na nga foyer c'était pardon na ndimi na ngate progresser na lisona Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission de la semaine, qui est donc cette émission Bosolo à Congo et puis témoignage. Une émission qui vous parle des histoires passées, une émission qui vous révèle des histoires magnifiques. Un grand merci à tout le monde qui aime bien cette émission et aussi un grand merci à tout le monde qui aime bien Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci à tous nos abonnés, plus de 118 000 abonnés. Ce n'est pas donné à tout le monde. Un grand merci à vous pour la confiance au Bosala Rabiso. Na sepela ramingi na ninga botala rapé biso. Donc on tama pambola bino, on tama pesa bino msusu ya mingi. Mesdames, messieurs, dans cette émission d'aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Lité Akanda Oyo Tokobeta Bongo témoignage naie et puis parcours naie ba difficulté ni nyakutana na ngona vie topé le lenge ni nyako ma carrière naie professionnelle to carrière naie artistique pour nani asala groupe T a préféré asala plus na YouTube pour nani asala nzongité Tokobeta ngona émission à lelo je m'en vais dire bonjour Lité Akanda. Bonjour. Sangonini. Vraiment kolazo battre la biso. Merci les sous pour l'invitation. Et na bon moi to moni yango mbala liboso mais na bon nzambe za mbala liboso te. Très bien. Nzambe sa yebaka na calendrier to pe na bon nzambe na ye eza na mokolo moko deux personnes moko bakokuta na pe bakosala musala. OK. J'espère to kuta na mbalebele to pesa na bambote to solola mais na musala oyo ngana salaka ya visibilité. Et mbala liboso ya mbangai vraiment na remercier lisusu papa chic nzamba pambola yo na remercier batu nyonso libota na nzambe nyonso bisika bizwami bino les amis des pasteurs Lité Akanda obo pesanga confiance autant bo mona kanga na ba télévision bo sepela ka pe bo sekaka lelo ba yaminga awa na Biso TV na chez Biso TV et puis alors oui, les témoignages. Merci vraiment. Voilà. Lité Akanda, Lité Akanda. Est-ce que vous avez un combo oyo ba boté la yonon yamboto kota na mozune émission? Oui. Nous avons un combo oyo ba boté la ngai. Comment on a dit? Comment on a aimé. Est-ce que na bengo na frère aimé, est-ce que koka mabison na prière les loyo na émission parce que les ali net ba na émission na biso? Oui. Koka mabison na prière. Il n'y a pas de problème. Tata Topesio, merci. Aux ensembles, il y a ma coquille nyonso, aux maîtres, il y a temps et circonstances. Baleki biso na mbongo, baleki biso na mapango na mituka, batiki mokolo na lelo. Mibali ya kitoko, batiki mokolo na lelo. Basi ya kitoko na kati ya batiroir ya ba morgue. Mkolo opesi biso pema oto futi mbongo te, to futi lango eloko te. Ce qui est un exemple à mokili defa eloko ya mutu ozwa motungisi mkolo pesa biso oeza plus que ya kosomba ya ofele otungisa ka biso te. Merci pour na souffle de vie, merci nkolo na ngai na recommander moment oyo na sala boko na yo émission to nito sala édifier mabota ebele esunga bandeko bakolanda biso na tango yo. Molimo santu kamba biso Bible zoloba ete soki tozangi molimo na yo tokosala eloko te makila ma Yesu ezinga biso tout autour ya émission oyo tolingi tosala Seigneur na bakisi boye nyonso oyo eza nzambe te oyo ezotatola monene na yo te oyo ezokumisa kombo na yo te ezala mosika na biso natiki ebandeli pe suka na sala boko na yo na kombo na mokonzi Yesu Kristo azan kolo pe mobikisinde tolobi amen. Amen. Wow. C'est profond, hein, prière. J'ai aimé. Hein. Voilà, un grand merci à vous. Bandoko Barolanda Biso. Ndena lo baraskobo mais la maille. Boso mangou babo vanda parce que naninga émission oyo pourquoi parce que édifier le peuple de Dieu. Les lots yambie Lité Akanda mais tokolo mama mususu. Les lots na bandi tu vois plus spirituel na émission les lots. Lité Akanda. Pour nanini tout le monde a konda banzonzingi te avant tout na témoignage na yo. Ndenge
pasteur de la foi, pasteur azali tata na yo, na bantonzing, lelo okoma plus YouTube. Différence ni osalaka bantonzing et puis on se retrouvera na ndenge que na plus YouTube. Merci beaucoup. Na mono tangi kombo papa na ngai. Mon papa pasteur de la foi, na pesi mbote bisikaza na libota mobimba nkolo bomba ye pe abatela ye. Bon, nazwa penza chance wana te ya kusala nzonzing. Voilà. Na bimela pe na nzonzing te. OK. Oui, nzonzing c'est bien. Bato basali nzonzing ba yebi mabe na malamu ya nzonzing. Nzonzing nango ebandaki bien et suka mabe. OK. Toyoka ba témoignage ndenge na ndenge pona nzonzingi et puis nzonzing nango bato bazwela ngo ba succès mais ba pambwa mate. OK. Na kati ya nzonzingi. Voilà. C'est-à-dire ezaleka kaka voix to pe nzela moko ya malamu bato ba yebana bato ba tchape ba kombo na mboka na nzela nzonzingi. Mais yaki ko koma na ta moko nzonzingi yaki ko souffrir ba artiste ebele. Nzonzingi ekoma ki clan ba kulutu moko o ba tcha kombo o baza comme référence o baza comme identité ba ko sangana ka bango na bango basali nzonzingi. OK. Na sepelaka penza ko beta masolo ya nzonzingi te ponga nzonzingi nyokola ngai. Na lala na mela soyi ya nzonzingi mais na sala ngote. Na lala na lota ba ndoto ya nzonzingi. Na yoka posa na sala nzonzingi. Na kende pe na jouer na ba grand wana. C'est-à-dire Nzambe akoko misope grand na ndenge na yo. OK. Yango na koyebisa lelo ba artiste comédien ba artiste belé to limitaka Nzambe te. Amen. Soko zo limiter Nzambe vino pe comme limiter. Ko limitaka Nzambe te. Lelo na Congo naza plus que ba ope ba sala banzonzing. Pe naza pe plus que ba ope lelo ba sala banzonzing. Oui, nzonzing c'est bien. Soki muta bengi yo fo sala. Neti lelo na koma ko zo moi chance wana leader lava. Na pesi mbote yenda koma ko benga ngai. Na accepta kande soki ya benginga. Mais na batu musuna lingana ko kende te. Tellement ba négligence ki yo. Oui, tellement non pas négligence mais na créer des gens anglais na moko pina batana ngai et permettre lisusu te. Soki ba benginga temps ezali na oleka na ngai. Ozomona, c'est-à-dire na kati nzondi ebele ba koti mabele. OK. 600 nzondi e komisaki ye ndumba. OK. 600 ya nzondi e memela ki ye lolendo. Très bien. 600 ya nzondi e azwaki sikoyo vie amemi yango na mutu mokili. Amemi mokili na mutu. Ebele ba suki mabe pona elenya nzondi. Nzonzing ezalaki canal ya koyeba na canal ya bénédiction mais batebele ba yeba ninga ko recevoir en côté. Kasi kana kati ya nzonzing tozalaki plus davantage exploité. OK. Batunde ba exploiter biso. Na koloba mingi pa ba producteur. Yebisa ngai mutu nini oya sala nzonzing lelo avana na lupanga $50,000. Azate. Azate. C'est-à-dire bato basala ba nzonzingi oui après koyebana na yeba ina nzonzingi na bela na leli na ba télévision na kufela na leli na ba télévision importance en nzonzingi soko vandi pe o talibi o réfléchir nzonzingi et apporter rien pe na ba vie ya bato après Congo mutu fola na condition malamu mutu folia mela mais batebele to bané komona ba osala ba kombo mususu ake nzonzingi. Parce que na Congo batebele ba vivra plus d'avantages ya visibilité que ya misolo. Voilà. Misolo ezate mais visibilité belé. Na kati nzonzingi, muto osala nzonzingi a gagner te ma ozela mwasa bengise na poto. Mobala bengise na poto. Ba o bazwa poto bango nde ba bénéficiaire. Ba o bazan na poto te soko monie bo na nzela otali artiste o sapato etoboka bo makolosalite bo akei wapi. Ba artiste belé lelo ba komi ko bima lokwa batu ba simbi ba kisi mais ba simba ba kisi te nzonzingi etika bango na défaut. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Sikoyo soko ke ba producteur nyo sa nzonzingi. Akoza la tana ba 4 mapangu na Kinshasa ba place pe bien a tchape ba activité. Mais mutu ya sala po ya zwa mbongo wana. Lelo so otali vi na ye o lelo tangisima ya miso. C'est-à-dire ngane na zaboye na lingaka te mutu ya ko betela nga lisolo nzonzi na lingaka te mutu ya ko tangela nga producteur
oyo asalisa bato banzonzingi c'est-à-dire na kati ya banzonzingi na ye etombola bango mais esalisa bango bafausse affaire majorité basala bafausse affaire bayebana papa koyebana eza bien eza mpe mabe pepe kala ayembi boye koyebana ezali nde ngambo baninga basangisi ye basangisi lokumu nanga na mbongo dokotolo eyime nalingaka masange ekotelinga malade sigarete ndenge moko nalingaka sigarete bebisinga sante natikala yenga moko na mokili lokola moye botama na ndeko te maladi ye kotungisanga bakokundanga na yo sanduku c'est-à-dire succès ekomemeloka via ba cigarette via masanga lobi maladi ye ekomi kotungisa yo muto kokipo azate okomi kosenga même na cercueil ya pamba po bakundela yo. C'est profond. Oui papa. Otuni question mo eza très capital tika na fongola mwa biloka mike pour ça la bien. C'est-à-dire ngane na za boye na ba producteur ya nzonzi na bato basala banzonzi na sepelaka na bango te papa motango nazaka aimer aimer o kombo na tangeli yo voilà nako teka mafuta na nga na nzela nako kotambusa gâteau na ngai muto okipe ngai te nako ko banoko teka même akala na nga na porte pour muto okipe ngai te omoni succès obiso to luka na ba vie papa na koma na difficulté même ya musala na ko sala ni na miso abatu même soki batu ba moninga na kwemo na vana oli ata nguba ya koteta babi muto penza na betelo mo lisolo muke lobi na kutana ndeko moko uti Canada a moningai a ondi mateka a moningai abi mon frère so yebi kombo oyo zana ngona Canada soki zala to vanda na Canada moko zala oyo zate c'est-à-dire musala mo ekoma na ngo ya kozela soki ba pamboli yo osui soki ba pamboli c'est-à-dire musala moko to bengango ezandeti na moi désavantage ebele na kati ba avantage te mais désavantage siko nazoke la batu oyo ba yebana ki na nzonzingi mawa na pasi na motema nenge mukolo akobela nenge tukobana kosengela ye mbongo na télévision même na ngai pe na sala nzonzingi te mais lokwa na ndima koyebana na Congo mukolo na kobela bozala déjà prêt ya koya déjà na télévision bosengela nga mbongo po eza ndenga mboka eza bino te meza ndenga mboka c'est-à-dire na koloba te na oyokela bango mawa na omi yokela na nga moko po naza na miliango voilà naza na kati ya terango vraiment bandeko bosala banzonzi producteur azwa mbongo atonga mapango atonga bandaku abala basi abota bana lelo aza na vie ya bien tala siko ba vie o bango batikela biso botikela biso succès esangana na soni o baninga ba osala moyenga na sala ezate pona kombo naza nango nako teka ndemo te na bango nako lia te ndemo na bango malewa onga na bana okota papa ma même ba cheka ata de bash bakangika basaki bona koti na lena nga na kimia mais na kokango lisuste po ba ndeko mona nga na sali succès na nzonzingi vraiment ko la sala bango ka grâce moi mukelo ko na ngana parler pour nzonzingi ya mauvais souvenir na yo lelo na art tango talaka mauvais souvenir otikala nango et etika lokola elembo lokola cicatrice na motema na yo oyo koka obosana te tango mitalaka na kitalatala epesa koposa kolela naza na besoin o partager mauvais souvenir na yo na bato bakolanda biso siko na chez biso télévision na banana débit to banana débit pesa bato bayeba ba mauvais souvenir na yo ya vie c'est important. Merci beaucoup. Ngai naza na mauvais souvenir mon côté naza na ba mauvais souvenir ebele. D'abord premièrement na botamina no na Kingasani ya suka na milieu reculé baptiste ebele po lobaki abotama na Kingasani amona lokwa ndeti mi fingisi. OK. Mais nga na mona kana mi fingisi te na lobaka eza bonzambe nzambe nda permeta bongo. Parce que ça na mwana moko ta ya na mokili asenga aya na mokili. OK. Ngai na senga nzambe te. Soki lelo to lobito bana ko senga même ba pays nzamba apesa autorisation na ndimite ke na ko senga Congo. To ko senga Congo soki oui papa na zo ebisa yo to ko senga Congo soki Congo ango
ezalaki mboka ba voisin toyokaka lisolo nango kitoko mais loko les mboko ngamona za sur le terrain na ko kosenga te na zonga na Congo na botami na hôpital ba Maser na Kingasani na koli vina nga mobimba e passé na Kingasani bana changu masina Kingasani ba yebi ba mauvais souvenir ezalaki ebele parce que moni mwana oyo abotami même lelo bato ba osala art soka botami na famille ya bien pour tia epé na valeur. OK. Pona nini abandi art mais na kata art atambola dana mituka. Alala dana ba condition bien. Biso to bandi art to lala na ba condition bien te. Vraiment souffra, vraiment tamozangi poti lelo pena onazwati. Ya kolia ya komelezo monana. Mais ya kozua que artiste tongo moko etani atangi pe $30,000 ya contrat. Tu as les camons songolo 30,000 écoute nazo gene musika pamba 10,000 na na simbite nazo bana na 30,000. Nazo mona gesa gito côté. Na na simba ngote ba 10,000 ba 15,000 ba 20,000 mais ya kolia ya komela na ndenga lipamboli batu ya pambola ka biso mutako pambolo na 2,000 na 3,000 mutako pambolo pe na $100 na $50 eza mabete za lipamboli. Foko koloba merci na ba oyo bazo pambolo na ba oyo bazo sunga yo. OK. Oba onkutu baza ndenge moka na yo me bandi ba sunga yo po musala biso to sala eza musala mingi etali makama mboka etali mingi leta na biso ayeba ndenga ko aider biso ko structurer makama na biso po esunga biso na mikoleza ko ya Papa Chic ngai natikali ko teka ba biloko ya bien te o mutako pesa nga valeur nazalaki na nga mutambisi ba maki na nzela ndi bana maki batambusaka na bana kotambusa na nga makasu na ba cigarette na bangadiadia na ba mundongo na banena ko bulisa ba velo na Kingasani na bandaki na ngai ko bulisa ba kicker na banena bena ko vanda mingi na milliers ba fazer na ba milliers ba sportif. OK. Batama Kofi soko tuni maître l'imbattable Chura Mboma champion ayebi leki na ye liti ya kanda musala na ye vi na ye ndenge passé na Kingasani. Sadi na Kingasani soko komi wana balobaki wana leki na biso. Po biso na Kingasani ba kombo e banda ko chanzi. Tamo boye ba ko bando bengo fazer, po ba benga ngape fazer. Ozo comprendre? Na tamo ko boye ba ko mo bengo maître. Po okoti na monde makofi. OK. Na tamo ba ko mo bengo susu artiste. O moni ngezo chanzi. Vi na nge banda ko chanzi. Na chaque période to chaque année et ko bongo wana mosusu obenga pe coopéra on a linga pe mingi via koteka na 2002 nazalaki mingi na via ko seki sabatu. OK. So na betili solo batu baseki na betili solo batu baseki grand frère moko na quartier atalinga bi mais petu a na talent photo récupérer poto bana ko no beta mitendo pa na iba Mario. OK. Je wana to ko beta pa na ye mais yazaki artiste soko akeya tiki bat na mitendo na ye ba ntefa ba noir et blanc wana ayebi singa lobi emedo bo na kati ba emedo sokola oya lobi na 8h to kende ko sala théâtre apela occasion yango na laver na tongo pa na kei ameminga pe na groupe ngo na kota marché liberté na njili quartier 12. OK. To combien na quartier 12 répéter bandi wana présenter ngai pa m'intérêt scène ba bandi ko to bandi pe théâtre ngo bandeli wana ndeka ki bandaka na 2004 groupe théâtre ekufi vie ezaki na ba difficulté makasi koleka oyo ndenge na lobaki de to kolibu ezaka nzambe. Mais na nyonso na tina banaye ko sala classe pe mopanzi copie pe mopanzi biso za bana oyo okei nchik uniforme salité bazongi shondako okei nchik ba obengani loka na porte na okuto koti te ba bengani yo to banaye ko tanga na vie ya lisolo mama na nga fwa négocier na ba kolo école to ba to benga bango banani plutôt ba dédé
asola ba sirécole asola tona directeur asenga c'est-à-dire vie ezalaki tellement kosenga mingi. Imaginez moi na oya koli na ba condition bien akotanga école primaire na ba 4 écoles ité. Maintenant natanga école primaire na 4 écoles batu bayebi bien natangi na bandaki na bimbiwa. Natangi na bimbiwa wana primaire apamba. Natangi na bimbiwa batu bayebi yango na direction Mobutu. So comme na kinga sana tuni direction Mobutu ezap na luka école bimbiwa. Ba koyebi so natangi na bimbiwa na yeko tanga na Malako. OK. Na Saint-Marc na tangi wana ka école primaire. Na yeko tanga na ngami nteni batu bayebi yango na Masina na Avenue Kiala. OK. École ngami eza na quartier 3 na yeko silisa primaire na Saint-Louis na Ngomba na Kimbanteke. Yezo mona na Saint-Louis na Kimbanteke na yesko ko silisa primaire na ngakuna. Mais na nyonso wana ezalaki pasi wana na silisi no mamba classe na yesko ko zonga kota art. Po primaire ripena tango na tangaki yango na silisi primaire nde na yo kota skoyo na makambo ya art na sangisa ngona banchiki ya likolo. OK. Tozo potana ka bongo malembe. Groupe wana o ba memaki ngai ya théâtre e ko kufa na 2004. Na vani na ngana quartier na kenda lisu théâtre te. Na continuer vie na ngai ya ba copie ya biteka po na quartier na biso ba na ko sala pe banzungu ambodi. OK. Na bande pe suku sa musala nzungu ana ambodi batu bayebi so tuna kinga sana ba biso ka batu basala banzungu ambodi ba matière ba bakata ka ba avion biso na banda po sala ngo na yebi ko sala mifinoku na yebi ko sala banzungu na yebi na ko sala marmite mobimba na bimisi pe bona mufinoku banzungu mabende wana na pesi pe mutalambele pe bali na yebi yango groupe Koufi toyeko kutana tokangana ka ba aveni na artiste comédien moko ya munene pe mboka na biso elongi akala. OK. Na groupe Chic Choc Loyenge ngadede ngadios hatuninga nde nyokenda lisu théâtre tenga be groupe ngo sa nini ekufa moyena kendeza ta bisinga bi so na bina memo na Chic Choc Loyenge effectivement kuna pe Loyenge ezali ko kangote posa pe no mwana mukie. Mais nana vie na nga moko to coopérer na ye abengisa nga pe na ko jouer pa na ye groupe ngo pe ele kapé na ba 12 heures ya ka to ke talango wana tango betela nga lisolo mbala moko pesa pe ka jour groupe ngo ele kaka. OK. To kepe na palin to vandi to bandi otalango groupe chrétien les bons samaritains na pesi bande nyonso les bons samaritains ba mbote bisika bizwa mibono Nkola za na bino na baoba za libanda ndeti évangéliste kosi jeune lion azana libanda na mboka Belgique nzamba pambole bisika bizwamiye totali yango to silisi ayibisinga bi na memo na groupe oyo abengi pe pasteur de la foi a fixé rendez abenga ki ekutu te azaki pe na rendez-vous ya tournage kuna fois que tourner na laver to bongami bien na memeli sac toke tourna tant to komi tournage na tali terrain a présenter nga ce pas pasteur de la foi singa bien pasteur de la foi oyo ndeko na ngai na niveau quartier alinga musala mingi mais na tali ba groupe nyonso parce que ya présenter nga ce ko atenga pena na qualité ya leki na ye propre voilà po bazwa ngai po forme on azalela ki soko tali elongi ozwa ngai to loba mutu ayeko yiba biso ba téléphone na ba sac mwindu elongi mabe ba cicatrice nelongi père biso to bongi père faso ebongi na oko sayote te faso ebongi abi yebuka comprendre abi petit oyo so na présenter malgré tout ça après na ndeti na ba âge mais soki na présenter que moi na quartier et au magito côté po ya yebi nga bien nga na koli na koyiba te mais na koli na koluka parce que lokona za mwana muke muta ko encadrer nga pena bien azate au mona menake ata na sokoli o mona ka ndeti na telité na lati lamba ndeti muta auto dina na pine na pousser à pine ozomona papa chic c'est pas siko babiloko wana nyonso tango pe vi atiki ngai muto batiki ngai pasteur de la foi ba doute
siko na miso elongi ya kala mo aboya ngai ezate va lobi ça va aya to solola te pasteur de la foi aza papa hein vraiment aza papa na place to uta ko kozwa ngai te asalela apena nzamba solo papa chic babengi singa jour mususu elongi ya kala azate pasteur de la foi bengi singa inde na kei na komi père atuni ngai osambelaka wapi sikona komo luka na loba kimbangiste na loba musulman bu mwana pe talaka 2004 oloba nini papa batebele ba pesa ba ne ba banda ba théâtre ba kosaka azo fente bino ke 30 ans de carrière eza yango te biso nde ba to sali ba théâtre ya solo na ba ne yebani so na lobi 12 ans de carrière c'est que ça pena 12 ans et puis ça 12 ans o to loba te ke na pema kate na pema ta 2 mois te nga bana na banda théâtre na bela te nzamba sala na grâce ke na kota 3 mois palais eloko wana na nuyela ngai te za mwana bilaka ozo comprendre mwana nzambe voilà. Père abengi ngai na ebisi ngabi ngai na sambelaka na neyo apostolique naza frère aneyo frère abantoma abi biso na neyo e osimba te atuninga eske oyamba Yesu lokola nkolo pe mobix na bomo na yo ngana bi biloko wana na koyambe ndenge nini ya mona na kate abi safa fo yamba Yesu ayambisi nga Yesu ayambisi nga ko banda lelo église na yo yango yo les bons samaritains église les bons samaritains en Njil na quartier 13 papa wana na peso ba témoignage eza vrai OK libala na ngapi ba opambola ngo peka en église wana on ne change pas l'histoire histoire ba chanza ka yango te on comprend sikoyo forme na yelaki salité bongo elambezo simba te via tala lobite ko banda le fondo sambelenga na yebisi père soko tyenga na bana ko sambela awa ko yana ko bana nga ko pota na ko luka transport mais ko zonga ibando lianga lobi yo yakaka nga na bana futelo ya kozonga c'est-à-dire olinga te nzambe fo pambola ba pasteur de la foi. OK papa chic nazo yebisa yo oboya okita omata ba de la foi bazana ça dit bazana ça dit foi pambwama on se comprend okita parce que abanda bolamu kala abanda ko salela batu bolamu kala na vie na ye wana on va témoigner dans ça yo je suis le seul et ne balobaka unique ya ko défendre moto. OK ça dit tant on défendre ye ezate po atombwami ngana vivra na ye na lia na ye na mela na ye papa landa siko eloko apasi ezalele ngani na kati ya groupe tangu na ye na bimi mwana muke na batu nyonso bayebisinga biso awa mwana muke aza mwana muke mukolo aza mukolo c'est-à-dire yaya aza yaya leki aza leki père sikoyo nakuti ba momi ebele na kati ya groupe basi bana mibali mukie yo yebika basi ako ya tournage na 2 sacs 3 sacs papa na mima A3 A3 noko a 6 otambola na ngobu siko moso vando komo mituna nzambe na yaki te ya to na yaki ki porter papa qui portait le pétombola à mon vie hein amen qui portait le pétombola à mon vie et puis parmi bana père na zape parmi na bana o nzamba tombola makasi. OK bilo mususu to bana ko mona ngo siko yo ke bana ko sala na pasi makasi et sika siko na komendeti mosala nzamba ana e bien mais na komé ko sala na bana ko baye pasteur de la foi na likambo a prière. OK t'es l'homme de Dieu wana mutu akosa yo te ayebi nzambe et puis asalela nzambe na ba aventure te papa kima nyonso meko kima losambo te kima nyonso na vie meko kima losambo papa nga na beta ba jeune o na yebeli mutu na makolo te
nga ko mwana mukie mais to beta jeune ezalaki facilité ezalaki vraiment très difficile nayembaka nzembo moko tango bato bazoloba nazosala makasi nayoka se yo lokola Samuel na tempelo ponga naza mpa te na mesani na mongongo na yo mobikisi na ngai yawe na bomba te na sungama epai na yo tango bomengo esilaki nga nazalaki ovanda senga moko tango baninga nyonso bakima oza oya tikala na ngai simisi moko na nzoto bilaka yebele na motema lokola Joseph na libumu ya liwa papa souffrance ebele me bilaka na motema nkolo abatelaki pa bombaki papa Chic ekokoma eloko esalaki balinga ngai batalaki siko mabe na ngai te bakoma siko kotala kozala apte présence balobi rendez-vous 9h nga naza na déjà 7h siko so komi 7h wana soki mwasi ya président azalaki na bonzambe te akoloba mon frère yo polekisi azonga pa na bino mama Rita nzamba pambola yo ndeko na ngai biloko na oyebiso eza makambo ya solo ngande na bénéficier na mafuta ya pasteur de la foi amen pona zaki soumis ozo comprendre ba artiste belo mona ngana ba ngwana baba ndoza pa ke 3 mois 4 mois yaka sur groupe te mais ngana zaka na groupe mais moi ba changa bo kontiza te po age zalaki na C age zalaki na C 8h na zawana 7h na zawana sikoyo nzamba salanga grâce moko na kopiaka ya malamu siko na komi ko kopia ya malamu na otala te ya pe na te na nga ebala na te nga na bima lokwa ndeti na otaka voyou na ke parler na komo changer mafuta ndenge père alati ndenge père azo classer jean body chemise na komi siko ko copier siko père c'est ça siko nena komi ko copier mais ozo copier mais bilambe ezo bala na te na oyo nengo zo bimela omona o copier mutu me yo lati jean nzuluka chemise toboka mais o copier mutu o lati na yo evandi mais tellement ça ya kala makasi ezo bala na penza te nzamba kombi kosala ngolu papa na biso via banzonzinge yeto ye na nzonzinge papa komi siko kokende mingi kosala banzonzi tango oke banzonzinge wana poto eyambi père soki papa zui mwa chemise mwana nanga zwa chemise papa zui mwa body mwana to partager vie mobimba papa na vanda na mosala nzamba na 12 ans na 12 ans wana na pema ata mokolo moko te na pema bato ebele kutu banayokasa lokwa na mwana njili so tuni bana quartier 13 banjilwa ya kala bayebeka kelite ya kanda a mwana njili siko nzoka nga azala mwana njili te excès ko ya njili na yaka njili lundi na yaka njili mardi na yaka njili mercredi jeudi vendredi samedi ti dimanche na oye église c'est na sundola même na misala mususu na quartier bato ko mobenga artiste kobanga ezalaki makasi ezalaki nini kotambola butu na mosala nzambe asigner contrat na famille te pas papa te pas maman te atalaka mwana mobo po kuna na bimaro kwa mwana mwa telengana na ye pour ba récupérer c'est na maboko pasteur de la foi na kwa ko ba pena ezalaki orphelin na oboko malokwa na maboko na ye po ona baneko lia pa na ye yango pe na baneka ko yola lela na palais so na dame kuna yango pe kana ola na palais so na dame cheyete na ko dame pe msuli suste fo na dame kuna ta noya na lali sikoyo na baneko tambola mingi na vie avec caméraman un bon caméraman pasteur de la foi c'est-à-dire la place nous on a filmer quand les gens qui sont montés filmer au symbole lumière ou projecteur au sali ou moto chaleur pour nous simuler lumière papa au toki na lumière pour chaleur les obeta yo lumière les obeta batukuna yo simuler lumière mais au toki moi pour quitter ça tout ça ka boye na mesana ki na ngoma makasi et puis na baneko simbali sous perche na kati ya groupe na ki perche men papa mwana longwa le bon samaritain na manka mutu te même mutu nyo soza kuna za na témoignage na ngabi
to mona ndeti ba manki matanga longwe mais ba manki mezati père eloko ce que ba nego déranger nga ba okene ba tournage na ki senso faut bokati ça mai na boatu ce qu'on a zomi tuna ce qui na dindia wanga na yebi nanjité elle moko na komo boule yango pasteur de la foi zo luka lekisa ngai to likambuni ndeko na ngai oyokela nga mawa omona to kati si to kei papa eloko banesko ko bangisa nga ko leka bo sisi tournage 20h30 21h le temps bo kangisa biloko boya bo kati sa pour le long mboke beba mais na moment na mboke za yo beba te o fiaza ki mwana njili ayebi njili mo bimba kweti kwen papa bozu ya siko po boya ko so boatu bo kati sa sikoyo na ngambo ko tu ya njili 22h 21h30 ndeko na ngai papa chic na otambola na vie mena zanga ite na senti chimie malili na nzoto nitika baki osala nga mabe ndete loko moko mabe eko se passer place tozo kende omona pa to katisi pe to eko songa c'est-à-dire mbala moko te mbala mibale te ba mbala ebele po moko ezalaki omona ba frère moko ya église ya ngambo kuna babite to ala bandaka koto ya kitoko boya ko tourner puis quand les alaki po bato ba kotsa bino na bandako na bango bo tourner ezalaki facilité ezalaki chose très difficile ngai siko père loko na zaki le longyama be forma muyibi mwindu salité ozomona osokoli na yo mais loko lo samo mwana muke bote pena nde balobake lelo ya mozaka so mutabenga bon garçon na ba soko yeba ki na tango akala okoke ko benga nga bon garçon te nzambe na sali to bonga mwa muke papa chic et si quand nous sommes au tournage, ce tournage est si le logo est bongi, faut pas qu'on ait muibi. Oh, tout n'a passé de la fois où yebi sa yo, papa n'a papa chic. Makamwa na lobaka, na ko ya na TV te pona ndo sala ba vanti na lobeta ma solo, ne onanga na lela trop na vie. Na zaki makamususu e komeninga na tête na zongi palais, na bité loko wana ba salinga po ba benga na ngaka na groupe na bango. Ba créer c'est na mona lokwa ndeti ba vandi na ba mère na pasteur ba créer ngai po ba longola nga na groupe OK nzoka bango pe ba yebe loko te elongi kande batali be muyibi yeyo to kenda ko tourner na palais moko to komi na palais pas to tourner pas ba pesi nga pe responsable ba pe to mo kande mutakola na théâtre après 5 ans ba pesi nga responsabilité pour naza mukola ba tebele na groupe wana au monde garçon ba benga prince mavuba ba Herbie ba mama nièce ba mama Tina naza mukona bango bango ba yeko kota groupe ngesi na sali 7 ans ba 7 ans ba 6 ans bango ba yeko kota na umela makasi père na ko sa yo te na njili quartier 13 na nyota la yo ba mona ka makamba asale simba te makamba na banga ba église wana ngai na zala kaka so bo moni pasteur de la foi Kiti lité ya na sima pembeni soka mati azaka na ngai papa tango zo sala sacrifice na motema moko pe na motema ya kofongwa mapona nzambe nzamba obeni nzamba ofuta yo nzamba ofuta yo papa nzamba futa nga succès oyo ti lelo nga mona ndima te ke nga na alite ya kanda vraiment te oza lite ya kanda te wani zaka ba témoignage zela na betela opère na cité ko kata ngai te te koba so po kati msu ko sa pe kitoko te nga na tika mutalo est-ce que moni nga na zokata yo kende na ngo tana ngo bosenga père to tourner na ndako to kende tourner na ndako mwa kitoko na njini na quartier 13 wana kota la police tant to sisi ko tourner to kangi ba matériel to kangi ba matériel ponga na ki charger matériel bango ba bimi libanda ba telemi libanda ba osela ngai na kangi matériel na bimi papa ko bima na bimi kaka boye pasteur de la foi tuninga héritier pokuna no benga mingi na kombo ya héritier kombo pasteur de la foi pesa nga na théâtre héritier héritier famille OK tant na bimi kaka boye to betika premier pas deux pas maman ndako wana azuya ko kima mbangu na lipute kweye na miso abato papa telema na bi telema ba siko ba tunyo so groupe mo ba do kamwa problème nini abi yoka mama isi bango abi bino kutu bo lobe loko te bozo tambola na muyibi papa ko lobata emote demote soko lobi ko zonga mabe pesa nga téléphone
wana siko bato batondi baotala artiste bakanye muibi ya téléphone na bi ko bimise loko te téléphone parce que musala nzambe loko azaki mo mutakimia passer de la fois yema lembe alobi mama aza mwana mobali ko yokse soni bote na miso ya bato tokota na lupango to contrôler le quoi pena na déplacer te soki ye moto azwi téléphone to sani ni to zongi selio ba finio so moyeba ke tokoti biso na soma malili boyibi po wana ebi matenga na yibi ebi ma groupe le bon samaritain boyibi téléphone ba yeba koti singa na parler malembe tokoti no wana tokoti na première porte ya lupango parce que faut que les tina kati na ndaku po ba contrôler ngatala ce ko filmer maman na kota kate akoti pasteur de la foi kota kate akoti tant nga na zo kota lokolo na ngali bo so place téléphone za ke seni et sonner papa wana ngesi na pola na maya misu na miyo ine longi o chaka misu jadi misu viminga na seconde père mukolo na zonga ndaku nabi na benga de la fois na téléphone na ibisi na oyali sur groupe na yote posa sikoka na benga na ise papa ngana oyali sur groupe no te po groupe no ba kanga muibi mingi nzambe na ngai na vandi na sala 3 jours na kenda te mama biso atuni ngai aimé ba place na wana okenda ozokende te lisupo na ninga bite na vaya na mama place yango na baya lobi te yo soko baye boseke likambo eleki kuna eza likambo na beteli lisolo papa aloba na epe loko te po amonaki so na ina kende kuna na osenge monga transport mais po mama na nga za premier producteur na nga ya vie OK na tika batu musume mama na nga na kotika ete 12 ans a foutu la coca à transport. Papa na tika na ba mauvais souvenir moko okozwa idée. 2014 na fin na ngoto okota 2015 na jusqu'à explication na salité ya kanda. OK. Ndeko na nga John na pesi ba mbote sikaza po ya bimaki mo liboso na ngai. OK. Ma bimaki na ndenga ba téléphone. Na kei na koti studio nga pena na kena sa son na studio. OK. Ingénieur play na pesi ba mbote ta on a commis ingénieur play wana aki fan na nga déjà tala nga na le bon samaritain. Amoni nga tuni nga apeti ni nga bité pe na nga yo sala son. So yo ye manga bité na yo sala ka son mo lo kwa mateya. Na koti studio na sali premier son. Donc c'est premier son na bi apek photo teka son bi legi na ngana mboko ko tekela nani. Yo yeba ni te loko moko to ko teka son. So kutu papa na de la fois na teka ta pièce monta théâtre. Yo ke no teka wapi. Abi omoni loko sali ça sacrifice yango nde etombola yo. Sacrifier yango. Pas to bandi okabulela ngo ba téléphone. Toto bandi okabulela ngo ba téléphone. Ngaku du père abenga ngai lelo na mifunde yo héritier. Na yo ki loko mo ala ba télévision neni yo ko sala loko ngana yeba te so yisiko premier yo ko na kati ya groupe ngabi père ngana sala ki yango pona yo ko présenter mais na compléter ba ta studio na ba pirater ngai. C'est pas vrai ça. Allez. Namona skoyo vina ngeko mo chanze. Ba pele ekota Lubumbashi. Ba pesiko banana banda théâtre na antenne non na yamba appel moko te ya province. OK. Na ba goma ba to ba komo benga papa. Maté moko to landa maté kitoko boy. Bosala ngo bien. Po na lobela ki ngo moment o ba choko ezo régner ba chafouin ba pédé na ba lesbien moment ka yango comme ko régner c'est dit mo pe na loba OK ba pédé ngo pe baza e monde tina loba ka moi bien po na nzela pa kotanga komo ba pédé na ba lesbien nga pe sala ke na koma pe na succès. Voilà. Bon bato pe bilonge be ba na nenga choko nzambe papa mola bango poso bango ba chaka choko te bilonge be ba bango te moyenga na yebana ezate na nzela ba choko na bango nde sala ngai lelo na sala ona alité ya kanda père sikoyo makamuna komo sala na les bons samaritains et kokanati groupe chrétien parce que eza groupe oyo eyaki penza
na voix moko ya bien responsable nango c'est un évangéliste voilà. Et puis moment où yango yé bato bazali sous na confiance à ba groupe chrétien te ba bia ba groupe anana so si ba baby ça ba yaka na loenga to koma komona bango bazomela ba whisky ba nini papa biso groupe na biso giso ba moni ofani ata na bar boy suspension ko ça ma sécurité biso zalaki o remarquer na tango wakala biso zalaki poto vanda to solo na ba artiste comédien ba groupe muso zalaki passe biso bena to bana ko sala penza ke biso nde ba kolo Saint Esprit. OK. Ozomona pa ba ninga pena to yaki bena serré collé na bango te neti nga ba artiste belé na yo yeba bango po na komaki indépendant so na yaki indépendant te na nga na ba artiste belé te ba artiste belé pena ko za bokuta ni boyi aye ba te ke yo sana les bons samaritains po nini ko solo la dialogue eza penza te bon accès wana e ko ka ko sala nango mais to ninga peut-être to za na maîtrise nango te ngo moni père pena ba na ko éviter moi ba accès wana mba retrouver wana musu parce que biso identité za ki groupe chrétien bon et ko sala ke na komi sikoyo na pesina no mbote pa ya kulutu Didier Masuki mobala mande fois pembe na vandaka aboye ba ebisinga balobi eloko wana ba audio wana usala eza bien mais na ndenge na biso ya YouTube faut sala ngona ndenge vidéo. OK. Na pesi Rabi Mavinga bisika za bambote belé ndeko na Rabi Mavinga aidanga trop frère wana le loso peut-être na koma pe ko loba boye moni vie ya télévision na bandoleka télévision be émission liboso na vie ya bande ko laksanga ninga oloba Rabi Mavinga ya o laksanga bité frère koto lobi bien té le quoi za groupe a mutu koto fo loba boye ça dit c'est un frère aidanga ming le loza dipro na et papa na ngai pasteur de la foi ça dit ya zalaka toujours na kati ya famille Rabi Mavinga alaksanga ko loba fort pona eba ko loba na miso abatu ezaki ye mais mutala kisinga ko loba bien maîtrise ya vie eza pasteur de la foi. Mais ye pesa ki soto ke moi libanda place na lobi mabe ndeti babenga ko corriger hein azo corriger nga menazaki na ye pena tout le temps te sika moko. Père na sali première vidéo et continue à avis du public chaîne mobile mande fois pembe tango ekoti kuna père na sala 3 mois te na muna kaka ba veste komi koya ba chemise komi koya code komi koya ngabi makamango de salaka boy sikoyo mes ententes le coin des santé que harmonie na kati ya groupe ezali susté na kende père na yoka pasi moko ko kabwana pasteur de la foi na yoka pasi ya bongo te na yoka pasi le coin na kufeli mama na yoka pasi le coin mwasa boyinga ye monika ajo na komi nango lelo ndenge za kolingi mwasi mo makasi ko bokabwani père na kabwana na mutu menaki na ndako ngamona ki osala isu matanga na nenga kundulu pepe batu pe bayebisinga babi père na opa koki kolongwa na ote elelisi po nakomaki mwana ya lie ngana lie nga bana ko benga nga appétissant parce que ngana tikala ko ka nausée na vinda kwa vie na ngai nyoso ba ko tia 3 boules na beta 3 boules wana pa ozo so basali makayebu na fumbwa ngana mona neti basaleli pasteur de la foi te basaleli ndengai na ko liango nzamba pambola marita nzamba pambola yo mama nzamba pambola bisika bizwa miyo père na ko dame yango na ndenga désordre pona ebiso na lié awa final na ndaku damasi ezati voilà eko leka sikoyo na komi boule pene komi na longwa nzambe ese na okoka na sale fo na longwa moi si peto bana ko vivre na ebisinga soko longwe ngano peto seni to kabwani siko na omiye te na landa moi si to na landa ngamoko po moi sa ebisinga soko longwe kana lebo sa matenga no peto seni to kabwani siko moment na pe ko banda ko linga sika momana pe ko banda ko linga sika
Moi sango po ligne makasi. Moi sango po zuye ka côté oyo ke na kosala théâtre. Ah na signé moi na ebise na kolongwa. Na côté li moi si zembe na longwe. To beba na pe na moi si ya kei. Ngana c'est de moment makamsi wana leka. Pasteur a évité mais libala moi ezokabwana po na ye. OK. Dans ma pambo la pasteur de la foi hein. Tika leona loba makambo ebele. Vraiment. Ah, to kabwani na keko évoluer l'ité ya kanda. Na début wana epesaki déséquilibre na ba collègues na ba ninga ya kati ya groupe na ebika ndenge za la so mutalongwe na keina bandisiko ya l'ité ya kanda ndepeka na expliquer yo mbongo ebandiko ya mwa 10 francs. Siko na combien na boule ngape tango na longwaki na sala pe groupe à théâtre. Mais tango na sali groupe na senti te ba papa ba sala ba groupe oyo ba mitema makamna mona na groupe na et puis na super groupe on appelle ça comme mauvais souvenir parce que ba tout so ba yoki kaka mona za mutema mabe ye pena longa habité moi ce qu'on a comment que no luka ba rubrique na kosa ngabité les bons samaritains eza na ba lettre 12 ngape nzamba yebisa ki ngai kombo na kopesa na kata groupe na ngapeta ba lettre 12 ngape ya ona chaki mauvais souvenir na comment luka ka nenga o défendre mabe na nenga ko défendre kusoba na moni na beti 2 ans na groupe na senti matoko lezo bimangai papa soko motala so batu nyonso basala groupe à théâtre o ba ya minene faut kumisa nzambe so ça na kichasa basala groupe à théâtre ba ya minene te ba kondaka eza loko boti bana pour gérer bango madame c'est difficile c'est difficile o remarquer mutu asa groupe à théâtre o comme appelle muyibi papa muta ko sayote akoyiba mwesi ne mbongo na poche sac pour que pesa wapi na groupe papa ko sala groupe à théâtre na mboko yo eza lokwa neti mutu balesi kindoki même ozomona ta ba président sobera ba comment na posa ba panza ba groupe na bango mais soni kaka ba kangi mitema aye bate au panza ngondenge ni papa na ngai na bandi makambo lité ya kanda lité ya kanda ngopeka lokwa libabe pe koti kopa $100 et yakati kopa $10 et yakati o bandela wapo kosukisela wapi marge ya mwe komena tamo porte fongami nzambe pa ko sangolu ba chaîne comme ko botama na moni chaîne mo pe botami kuna bata ba super promo super non Congo promo ba komi ko beng sangai ba la voix du peuple komi ko beng sangai ba chaîne komi belebele komi ko beng sanga lité ya kanda zo papola pasteur mo kwa ina kanda sko bato poto ba oye ba ka lité ya kanda ba place lité ya kanda bimeli te pour ngamoko na rêver ça siko po bato ba yeba ke yango mikolo na zo senga pena papa na nga pasteur de la foi bimisa ta soko tata na mo ba pisu wana ya kala ya ba 2004 2005 bimisa bato ba mona te lonya mwana na yo ndenge bo bana ko kemba na papa soko tali ngai ngana na yata ba bisinga cha poudre ne longi ata na che poudre papa zo kama me mwana na che poudre melongi zo bonga ate en tout cas baza ba père ba souffrir pour na biso na chité père chité parce que mutuna ya mariage ezali hein parce que on trouve que na ngona suka et ko sala tongo moko etani nazaki na problème ya grave na famille leki na ngamba beta ka masasa utaka ngola kana nde na osalite ya kana bana osumba na poche ya colostomy lukambongo ya pe moko zwa mbongo wapi pasteur de la foi pe sito kabwana oyeba te ko benga endenge nini esa ko ndima pel na to ko ndima te sango de juste kenda lite ya kanda finga ka yoba nini bata ba témoignage mabe ba bimisa kande ba ko bimisa batu musubi ba kende peme na vie sika ba kome ko luka ba na ko loba biloko mo pa mona ke ba ngonde baza ba na malamu o to mona ke na fere to mona ke na boye boye o mona moya ko lobelo ko izati na vanda ka tongo moko boya pele koti allo lite ya kanda oza invité ya maman Olive Lembe Kabila na kinga kati na inauguration abi yaya ngana mboko na finga batu nyonso
Oui, bago bomanga tonini. Où est la provocation? Yaya. Nabi, oh, il faut que nous la beach, mais beach na omona pesa neti côté na bango. Fona que ne beach na ninga maluku. Papa. Na ebisi mama Clémentine, mama na ngayo kikaka famille wana ezo luka yo. Famille ba kondi. Ba bengi yo na téléphone azo luka yo mama bandi kolela. Alobi yo yaki na mokili pona kobomisa ngai. Kobomisa nga mama na yo pamba. Oke ko luka nini na mama Olivier le kaki na tebo finga ki bango. Nga biso ki na finga bango eza makabi ya kala. Na yebi na yeba guli su video yango te. Na bi na sala moi checking. Na bengi Rabi Mavinga, na bengi Vincent Chiluzi pour biso toza parmi bato oyo mama benga biso batali boso. OK. On se comprend. Mbala moko collègue na Vincent bisinga bien mon cher. Kende wana za lipa molina na yo. Tangu na kei toye kozonga mwanda mo bapesa nga kuna ekokaki penza te poto traiter leki nzamba yeko sala mama nga komi ko sepela na nga moye te mama sikoyo ayeko voyager na ngai toke Goma mbongo bapesa nga kuna na Goma na lia te na tinda mama na Kinshasa mbala moko bakena le wana kutu mama yebite kutu bayeki ko regretter na sima babi pona nini oyebisa ki biso avate to ngai to zoyer en charge. OK. Tozo leki na wana charge. Ça dit maman lui fait qu'il regretter après. Fallait qu'on le avant tozo leki na wana charge. To ko tia hôpital. Mbongo ngono stopper ça ko loli oliete, au pesi hôpital ça dit ça les maman passe. OK. Et dérange qui est vraiment na voyager na moi na PC quelque chose au là kenda ko tata magaza so mata bilamba bon sata moi vie aki ofuta ngo sto hôpital et ça la pena maman Olivier passe makasi. Mais na yaki ko yoka ngona sima que ntango na betela bandeko ba yako comme ça pas maman mais maman regrettait pour ni comme c'est en retard et peut-être aux aki biso nyonso esika moko les qui à côté hôpital à Biki c'est-à-dire mutu a valoriser ngai na mboka au Congo pour nazala artiste mutu ya niveau ya rang ya likolo andi mangai aliana nga amela nga mata nga avion moko akuta ni sangana ba artiste ça dit ko kuta na ba artiste ezaki lokola nzonzingi moko mera sali singai pourtant to kutena ba sai aloba oh liti akana mutaba YouTube mutaba internet et pesa ki toko makasi respect yaki ko ya ba président nyonso théâtre ba reconnaître ngamba la moko ezana leader moko ezana artiste moko na kombo ya pasteur liti akana zo résister na mboka oyo grâce ya mama Olive Lembe Kabila initiative plus OLK mama ni mama bolamu epolaka te boboto eza lolenge na yo ko salisa bato eza habitude na yo ko yokela bato maweza comportement na yo mama oyo achanzanga identité bato nyonso ki tshasa mabayibika ke liti akanda mwana mama Olive même tina famille bato nyonso bayibika ke liti akanda mwana mama Olive ngai pe nazaki na nga na famille ya bato mbongo te famille bato banginda te nzamba salinga grâce bakotisinga na famille ya GLM nazala na ndeko ata na matete te na quartier ente bandeko nyonso mokali kimbantege ngingasani kota po mai nzamba sali ngolu na oboya kokota na famille ya bongo te nzamba pambola bandeko nyonso ezaki vraiment facilité pour nazalité ya kano nazale puis loko mona ko bakisa bandeko na kota kisi te na kota nganga te na yebi ete banzela neza banzela mabe na yebi tangu succès na nge bandaka bafuka misaka ngai na kati ya ya lisanga bana nzambe le bon samaritain bafuka ma basambela pona ngai babi mwana o bani ba utiliser pour que no kota ba maison ba bondela pona ngai na kota te ti lelo na kota kisite mon frère so kanisa qualité akana mambasa eza na kisi te eza œuvre d'esprit eza inspiration eza art eza comédie pour na vandi mingi na vie ya comédie de lonzambe sengeli asala o ya salilanga. Voilà, akena pa maman Olive lelo yo grâce ya arnaye mais na okaneti pareil sur maman Olive abenga ba mo lié ça pour ba okoma kuna de koma cop. Voilà, mutuna mibale. Non, ezande na bandeko o bazala ba komisa ngolo la cop. Voilà. Tanga o ya mbone émission, abi mon émission de to sala boy. Et go beta. So ke beti mama go tala. So ba bengi yo ba pesi yo quelque chose. Ko bossa na 10%. Et comme 10%. OK. Ils ont pena 10% ba bongisa pena ba tout monde ba créer bongo 10%. So ko sali na ye émission
sololi bosali émission na kombo ya Maman Olive nde ba opesa au 10%. Ah ok. Donc le bilan comme ça. Mais l'ité à Kanda pour nous avoir terminé na cette émission parce que désormais a comme awa na chez biso télévision bon on a épée nzambe so asungi to ko solana na manager na ye to ko conclure dossier kala mingité mais l'ité à Kanda o go bala kala mingité lelo to monio on dimi ko bala na RDC. Oui. On dimi ko bala mwasi na mboka na yo boyi ko saba misusu yo ozuna mo sapoto te po bala yo o préfère bala na Congo ozumi ko belé ngai natikala kozwa chance ya moi sapoto te po basi ya poto batikala ko sepela na ngai te basi ya poto balinga mibala ba choko ya mitu minene ya milai ya bambinga ngasi. C'est pas vrai. Soko lingi mwasa poto lingo papa chic kolisa suki kanga nwani na sima chelo kwa lito itela wana ndo komi mobali ya basi ya poto ngana tela te attends fort yo voilà c'est-à-dire ngai na comprendre yango te na sala succès belé na YouTube nazo pese mais moi si moko ta poto mondi takata moi sa poto atante yo nga batikala ko tante ngai te bon ko bala nde na obala na kini awa eza boy nga za congolais naza mwana mboka papa na nga biologique papa na ngai Kabila abala mama na ngai Olive awa na mboka voilà ozo comprendre akena ba Congo azu mwasi na ye abali ngai pelite ya Kanda na landi exemple ya papa na ngai na mama na ngai na ndima na ngai ko bala mwasi awa pourquoi na ndimi na bala mwasi awa papa yana batu mususu a vivre vie ya pasi nzamba tomboli maza ba témoignage te na ndima na bala mwasi pour na témoigner sur nzambe koleka pourquoi même na famille zo kamwa ema bali ema pesi dot mutu na fiasa kana étoile na ye père na betelo parcours na a vie o nga na vivre. OK. Est-ce que on a te que soto betilo lisola libale ze sengo makasi. Amen. Eze sengo makasi na botami na famille pauvre. Na koli kitoko te na koli na ba condition mabe. Na koli na ba condition passe na tangi banchiki ya malungati. Lelo nzamba tomboli. Siko ndenge ni na koyebisa batu ke nga na zaki na passe lo nzamba tomboli ngai. C'est-à-dire bilembo ya passe za ba témoignage. Oye na TV o témoigner bolamu onzamba saleli yo. Na sepeli na bala mwasi po na potote na bala mwasi te po aza na mbongo mais na sepeli na bala mwasi o ngana eto zo yoka na bien o ya kozana esengo ya libala nga pe na kozana esengo ya libala soki pe nazwa ka chance ya mwasa poto ndenge baninga bazwa na ngaki pe na bala na ngai mais mwasa poto ata moko tatikala ko sepela na ngai ozo comprendre elongi mabe et puis ça la rôle ya brutal a sekakate aza mutu akanda o mobilité awaya ko bomanga pamba ozomona père non voilà les balles ça pour quand et ça calamité les balles ça bientôt ben c'est pas des comédiens ba kozala oui bon na bengisi we sengeli na bengisa po bango pe ba bengisa na bango ngai te na lapa pe makambo ko bengisa ba comédien na makambo na ngapo na comédien moko na gena ko tikele invitation ebisinga bisoko pienga monga transporter na ko ya makamu na yo te oui ayebisanga bongo ayisinga so monga transport na makamu na yo te eza ndeko na biso nani non il faut citer comme on a hier ndeko na biso bon na ebité peut-être pour le na zalité ya kanda ko ya mais na ebité pourquoi ça la gango bongo kala mais na zala pe qualité ya kanda je crois que za ki ba deuxième édition na ngai entre deuxième et troisième papa na viso muta honoré yo ezala très kitoko eza vena biso ba fufu ebelo ya libandi ya modero ya modé OK ya modé na pesi ba mbote sika zali depuis wana pena na lemba nga na pesa sous comédie invitation te ça dit son na pesi yo ya oyeso po ya te oyete et puis ba comédie ebele baza ba comédie ngana bango to joie penza bisika moko penza te yango moni peut-être moi harmonie wana ezate mais na honorer bango toujours baza toujours na kati ya likamu na ngai na ba table jour wana omona ba kombo ya ba artiste ya ba Kalunga ya ba Modero ya ba Dauphin ya ba Isobe ya ba Vide Loin na che presque ba kombo ça dit na honorer mutu et puis nazo bala libala oyo
oyo kaka mabala oyo bien salamaka yango nga nazobala grâce à maman Olive Lembe Kabila nazobala coutumier kozala na salle religieux kozala na salle et civil bokoya bino nyonso je crois soki nzamba sungi bokoya na jardin botanique et puis bokozala na surprise bokomona mama na ngani nga koya ko tala ndenge mwana na yazobala yazomona mama na nga mama ni mama Olive Lembe Kabila bokoya ko tala ndenge mwana na Mama Olive ozala oh Mama Olive akozala na libala na ngai te na ndimité oh soki Mama Olive ye nga mona ebelo na osala te lobango batu bayoka soki Mama Olive ye wala komilika mususu olika musu na ndenge naza mama na nga foya te pardon na ndimi na nga te progresser na lisona oh mama ya na nga te na ebisio mama koya te na ndimi te soki Mama Olive ye kasi Mama Olive sa baye bino wa comédien bondimaka ite te pardon na ebisio boye na bandana mama nazana mama pe na kokufa na mama tokomi na suka mot de la fin pour l'émission lelo. Merci pour l'invitation. Numéro na ngeza. Vous allez contribuer pour un mariage? Oui, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Ndeko na bino contribution ni zaka ndengo sekaka. Eza loko footinga ko seko yo seka. Eza na ndenga mabete ke te na balisa été. Vous comprenez hein? Tango pesinga eza loko na seka te fona futa ndeko yo ko seko na seka ka po mukolo moko asilisa nga ba stress. Et ça la rappelle bien plus de 143 89 78 37 29. Bon partager émission Oyo. Merci na Paulo Tudilou les 12 tours en Akati Angola pour na ko sepelanga ba angolais nyonso. Merci na mon producteur Paulo Tudilou nzamba pambola yo. Merci na restaurant Warren na boka sito pe na invitation ya grand prêtre des prêtres Eric Mandala ndeto zo zonga Dubaï na mama Kapashi le 25 tours alors on a pour fêter le 30 juin mais à partir ba le 2 le 3 to longo mbala moko à partir de Dubaï to kembala moko Turquie et longo to kutana lisusu na le grand producteur Hossein Saidi Hossein Saidi tata pambola yo pour na nyoso zo sala merci na ba partenaire nyoso merci na mon manager de prix États-Unis pour nous ba manager presque tous les pays au ba manager nga na musika Bosco et Jamboya et Jamboya Bosco et Jamboya mon manager privé tata pambolo bisika bizwami yo maison kitams Pablo Kitamba la maison kitams tata pambolo bisika bizwami yo na bo sanité Aristote Kitambala Kervin Kambaji les amis de pasteur étaient à Kanda Luanda na ebete Luanda des ya koningana maître Mabende ba charge bo continuer toujours kaka ndengwana nana luzolo tata pambola yo na bo sanité mon cordon gloire kimbeni depuis Luanda bana Luanda baza mobiliser pour ko yana ngana kata Luanda koningana Kervin Kambaji na comment ndeko nanga oyo nani Elikia Christian Kambaji tata pambolo bisika bizwami yo Bokechu Michel Bokechu Mimi Bokechu azana bakangeti Bokechu wana makamna ye papa ngana boaki Michel Bokechu que na kanse Bokechu wana Bokechu wana te d'accord to ko lobela pe makambu wana prochainement le toza awa pour na ibisope politique ezanini. D'accord. Voilà, un grand merci à vous qui êtes scotchés pour suivre cette belle émission. Un grand merci à Jonathan Moukadi pour la réalisation. Merci aussi à Denis Monsolo pour le montage Kitoko. Je n'oublie pas Christian comme Kimanga Momuke. Merci à ma femme Ludi Moukadi. Je te salue ma femme. Un grand merci à mes enfants adorables. Je vois Mérancia Moukadi, Rosia Moukadi, DJ, Megan et puis Madame Mujinga. Je vous salue, un grand merci à vous. Merci à tout le monde qui soutient Chemisio Télévision. Merci à nos sponsors, notre sponsor, voulais-je dire, un grand merci à notre sponsor, il y a les Maraté, moi aussi le raté. Il y a sponsorisé la chaîne Oyo. Chaque fin du mois, à foot à Mikolonio, à foot à bon millionnaire, il y a repès à les Maraté. Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors désormais. Un grand merci aussi, on se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye bye.